nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto Est-ce que papa JP a belaki to bokaki sango moi malaise mo ezalaki abilité kuti il fallait que bala moi sinaye donc na moi c'est si moi pour nous bala moi sinaye enfin ba sala dot na mariage nous surtout avec tout ba sala aza moi sinaye keminaye donc nous surtout sui kaka de sui ka bon nzela c'est là bino bozo comme ça za nini oyo saliboye papa bazaki na fête to ko yeba ndenge ceux qui battent poison ceux qui basali nini surtout yeba Ige la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda taba ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté,
le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut nous changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Dieu a donné, Dieu a répété, cher ami Tomates, voilà, nous avons perdu un grand parmi les grands. Katiami qui a poto, on a papa, Nabiso JP Dina. Comme vous le savez très bien, Azali Moulonga Nyendo, Nabiso, grosse moulir, Oyo Tozaki na fête ensemble, na ba Julien Boutalatala, les Mokati célèbres, Otokindaki qui célébrer fête na Bandal. Et après, on a beau éviter que sur Nanda, pour tout ça, des missions, na Ndongobiso, grosse moulir, tout lien ensemble. Na beau frère Nabiso, Nabilo connaît même Atika Biso Tolia qui lélo. Atiki Biso, ça fait très mal. Tout ça, on a ma tété, dans le quartier Kinjazi, dans la parcelle familiale. Et puis, on a plutôt que là ensemble, on a les bottes à Mobimba Dina. Après, on a l'effort aussitôt quitta na immeuble na Oyatiki. Que les alliés comme Bomengo, Oyodon Biso, Atiki na Mokiliase. Mais, toujours les ensemble, la famille Mobimba. Dans la bande comme un message, en tout cas ça fait très mal. Pourquoi vous faites un moto? Où Azali n'a pas si. La vie qui est magamba boye, et tout ça la bien té, bande de surtout mes capots, talana nous peut côtoyer, tous à la peine à bolingo, et surtout aussi n'a respect à maman et au atiki bisu à la qui moto la yo. Donc on a le bagaka, à mes connaissances c'est belé personnel. La vie sur le JP Dina, on va appeler ça son heure, on va vérité belé et au Bimanasima. Alors, très bientôt là, on a ensemble sur la bino, et puis qu'il va venir la sur la Baja, Robert Canal, ça va de la lycée. Maman de Nicole, maman n'a pas fait à Paris, il n'a pas besoin d'informations, il est vrai que papa Tiki Bisso, JP à Tiki Bisso, et nous avons écrit ce thème le futur via Tiki Bisso. Et nous avons le procès que nous avons sur bien que tout vrai à Tiki. Information est vraie via Atiki Bisso. Et nous avons la Kaba Mochikuna, les champions de Genève, nous avons la Guillaume Tissoaka, le président de l'État des États-Unis, John Lubila, Élisée Bélé, Maman Billy Voumoka Fondation, tout ce qu'on avait vu, nous avons fait, nous avons fait ça déjà, on a déjà. Il y a pas seulement l'ensemble de la grosse mouli. Maman Billy, c'est mon moteur, mais tous les peuples aiment tout le moment qui est là. Maman peut pas bien tout à l'heure parce que dans la ville qui est ça. On peut basoler là ensemble na ndeko so grosse mouli la famille Dina et bambo tebele na bandeko oyo bo tirer attention pour na kobenga Ivipan pour nos informations si là je tiens à signaler que papa Nabiso JP Dina Atiki Bisso tout dans la carte comme ça tout sur la face que parcelle yango la famille Mobimba donc JB service agence pas comme les autres pour tout na qui information en auto qui nous toujours information si famille ba yeba nini oyo celle qui nous chatika voilà tout ensemble. Je ne peux pas être un mozo, mais on va le dire. Ngala filmana. Yo ngala ndemo na bino. Lasa tangi na ko filmer na maamnoso. Bonjour, bonjour. Fais ça code, papa. Mais papa, JB Service, ils ont partout dans le monde, au Kende Canada,
États-Unis, partout même à Londres, bas c'est le Kalamingi TJB service, ils ont comme un service là-bas, on est sur tout voilà. Na benga moi hein. Pour la yebi habitude, Sami a yebi que JB service, ils en arrière. Mais puis vous allez prendre et comme na Paris. Ah on a biso na Bretagne, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. JB service, boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na JB service. Sainte-Thérèse na Chili. Station Sainte-Thérèse na Sibanango en force de la police. Kune bakangi batu awa yo kangi koli. JB service. Ayuna. Raf Ngindu, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Rafingindu. Congo promo. Wata plus wata na the boss la. Neza munene ndela batu bazalaki na kati. Acha batu kuna. Nde sikoyo bango sikoyo babengi moko na bango kuna. Ta babengi ye. Ye sikoyo kina azomona kaka parejo suna kata chambre. Abengi ezoleka te après ça babandi sikoyo ko forcer porte ya chambre. Baki kuta ye na chambre na ye. Akufi. Nde babengaki ba police baye. Petit frère na biso avant dernier aza kuna. Nde sikoyo tango ye aye amona déjà basi ba secret résidence wana donc muta okota te. Est-ce que papa JP abelaki to bokaki sango moi malaise mo ezalaki? Abilité. Kuti fallait ko bala mwasi na ye donc na moi oyo sesili moi kuna to ya ko bala mwasi na ye. Enfin basala dot na mariage religieux. Nyonso to abaki basala aza mwasi na ye keni na ye. Donc nyonso to esuki kaka de esuki ka bongo na nzela. C'est là bino bozo comme ça za nini oyo saliboye. Papa. Bazaki na fête. Tokoye bandeni. Soki batie poison. Soki basali nini. Si tokoye bandeni. Grand frère Alobi azoye ba date ya naissance wana te oyo lobi le 4 wana. Abi bien que tokutani asika mais le 4 wana azo reconnaître comme journée anniversaire na ye mais yozo rappeler biso ngo que ezaki jour ya fête na ngo bien c'est ya botama le 4 le 4 abotamaki nde sikoyo a rapportaki ngo de dimanche toyebi ke le 4 ko les alaki soki nde nini alaki na musala nde dimanche ezaki moko libre pa na ye nde yango wana manifestaki fête na yebi ke dimanche anniversaire na ye ezalaki liloba na bandeko baotala biso oyebisa bango nini et puis numéro de téléphone soki ezali. Bon ndeko na biso mpenza toyoki sango ya maladi na ye te liwa yango eye kaka boye ya bwiske namoi nde nakoba te nde nakokoloba. Merci. Était un homme. Bonjour Ndeko. Ah bonjour. Bandeko batala biso bangi bayeba ozana na kati ya libota ya papa na monsieur JP. Nazali le nez de la famille. Voilà, kombo nani? Dina komo Faustin. Merci. Sanga kombe bino ndenge nini tango bozwi ke ndeko na biso papa na biso JP atiki biso. Ezaki lobi vendredi et lobi lundi. Nazali na musala vers 16h17h. Na mon téléphone leli. Nakipaki te premier téléphone deuxième téléphone nakipaki.
Après na kiti na yoki ke na yambi siko téléphone avec lui noko abiza aza mobali ngapi naza mobali so naza mosi na mobali ono likamazala ngo mo komanda ngabi loba ote na benga rigo benga rigo abina niko na ndaku ya na ye akuti basoda na riba moko ya rouge nde bataka na poto do muta kota wala tanga singa mbanga akufina nini ote azaki na nani na ndaku na ye bazomela masanga na bakamara na ye basisi ambiance na bango mutu akepa na ye lobi na tongo po akende mosala mutu alaki na ndako abima te bamasa bake babengi mpo batala soki nini soki nani abengai bambila te bakuti ye akufi azwi nimero nanga bati nimero nanga na makolo na ye yango nde babengai nga. Voilà, est-ce que na ndako azalaki ye moko to azali na mutu bando bana nayeba te na ndako wana soki bazalaki moko wana fo bobotuna madame po madame tokoyeba po minga nayebi kaka ndenge alobata aza na ndako azali moko. Et ce jour babetaki jour ya anniversaire mais areportaki yango bazalaki na bami na ye c'est le bino bozokanisa eza nini oyo esali bon ngai en tout cas sango ya anniversaire na ye yango makitu mpe so natali date ni abotama oyo posa anniversaire me nano ekoki te 4 ni oyo asalaki lobi le 13 non. Voilà, les lobes là-bas sur le boîte à la biso, ou avec qui va pas JP, ou avec qui carrément pas Amina est proche, ou avec aussi grosse mouli. Oui, ça va nini les lots papa j'ai pas athée, surtout bah oyo balingaka de on a besoin grosse mouli. Bon, nazan le kambo yo ça va monter bon, écoute Oyo azana moi oyo akoyi kokusunga, akoyi adresse za simple. Kinzazi 39D, akutana na ngai l'aîné de la famille, Dinago Moyo Faustin. Numéro de téléphone 089 550 14 88 ou soit à Rosoirman à 090 68 77 254. Merci beaucoup. Famille, est-ce que corps papa il faut y avoir selon on a problème à corps il faut d'abord naïba la situation d'une eau ils ont la porte. Mais quand à nous quand à moi je sais que tout ça tout des fils que l'écu azakuna a mécano ça il faut comme ça coréen pour changer de nationalité azak congolais. Yaya botema pasi nana salili kambo yaya nzela nyonso esuki na mai yaya nzeta baoba ekwei nzeta baoba ekwei nzeta baoba ekwei yaya na biso bolamememi ye na liwa ayaya yaya tomoni ozolela ndenge toyeba oza nani na kati ya libota wana eza 6e mwana liboso mwasi na famille Dina. Sango wana ozwaki yango ndenge nini papa JP oyo tozalaki na fête ensemble biso nyonso tuna bandeko ebele na bandal ozwaki info ndenge nini ke papa tiki biso bon ya abotamaki le 4 abotami nde arapportaki dati wana asalaki feti na ye dimanche bon ntango basali feti na ye bato bapanzani comme habitude ndenge ezalaka ande ye nsima nango akoti na chambre na ye alali feti wana ezalaki na bar te ezalaki na kati ya ndako de na résidence na ye feti wana ezalaki wana nde sikoyo ntango akoti na kati ya chambre na ntongo baningani bakenda mosala babengi ta babengi boye ye azokoya te mais mosala na esengeli ke ye ifa ezala wana bazobenga eza koleka te nde sikoyo babengi moto oyo oyo bazalaki na kati ya résidence wana mpo na ndako ne eza monene ipati atya bato mosusu bazalaki na kati. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Un, dos, tres, un jueguito de ajedrez. Si tú quieres que juguemos
c'est Nathalie Makoma. Promo sur Cepela TV. Cepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Cepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. Cepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.